Conseil d'État et Télémissi Mokano ya Boko Isami ya Jean-Marc Kabunda lokola premier vice-président ya Assemblée nationale na ebonga yango. Bazuzi ya Conseil d'État bakataki ete esengeli kozela mokano mwa cour constitutionnel esika wapi Kabunda fundaki pona mbeba na bolongola na ye. Esengeli pe kozela mokano ya cour ya cassation epai wapi député Simon Piana afundaki Jean-Jacques Mamba mobandisi ya pétition ekoyisaki Kabunda pona lokuta na kombo na ye pe na signature ya lokuta. Président Félix Tshisekedi atie bakambi ya sika na ba entreprise mwambe ya portefeuille ya l'État kolanda boyokani ya bokambi kati na cash lingombali ya ye na FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Masolo mazali kokoba kati na cash na FCC po etali ba kompani misusu ya l'État. Bakambi ya biyamba bayokani te na kopona mokambi ya Commission électorale nationale indépendante ya sika na esika ya Corneille Nangaa. Bakatoliko, Senko pe comité laïque ya coordination boyi ete ebonga yango epesama ata na moto moko oyo asala na Corneille Nangaa na koboya nungu ya kanyaka. Ambassadeur ya États-Unis na Guinée Simon Henshaw akufi mardi na ndako na ye na Conakry. Secrétaire d'État Mike Pompeo apesi ye losako pona mosala ya lokumu pe ya mpiko asala na diplomatie ya Amerika. Elobani te soki akufi na bokono nini.